Et c'est vraiment facile. On dit que l'on a huile végétale. Et ça m'a bêté. On dit que l'on a ma foute en bille. Et ça m'a bêté. Alors, ça, c'est un seul yango. Na ma foute en bille. Ma déçu. Waouh. Voilà, on a qui va s'inquiéter. Ma foute au tchaki. Et que c'est mélangé dans le biloko na biso. Bien. Et puis, écoper sa biso résultat moko songolo. Résultat à souka. Il y a recette na biso. Waouh. Bon, remarquez que sauce na biso et kangami. Bon, les sauces est ok. Et kangami, cela veut dire que ma déçu na biso et ça nini et belli. Maman, quand tu m'as dit no lamba, on est où à Congo? Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est Maman Kati Kapé, sa traiteur. Et voilà, Maman Kati Kapé, sa traiteur à Elbino Nene. Le lot, tozo sa le lubu, ya tozo la mama desu, ya soupe, ya sauce, ya tomate. Tozo la mama desu na biso juste kaka na sauce, ya tomate. Et voilà, pour na bande nyonso oyo bayebi nanu te madesu balambaka ndenge nini. Poto ba oyo bayebi déjà ba mekaka kolanda ba o ba ko améliorer. Ba améliorer ba opé ba za na modèle na bango ko lambela eza problème te. Voilà, madesu na biso bo remarquer to kozwa nzungu na biso ya kitoko to kitisi wa nzungu eza propre obongisi nzungu na o malamu ozwi madesu na yo otie na plateau oponi yango po madesu nsusu yaka na mwa mabanga olongoli mwa mabanga mike mike olongoli ba madesu epoli mwa muke muke et puis par là okotia yango siko na mai obandi ko sokola yango tango ozo sokola yango ozo nika madesu na yo malamu na maboko ozo longola ba poussière wana mai ya liboso mai ya mibale mai ya misatu nde mai oyo kolambela. Donc na lobi boye pona ba jeune fille na biso o baza ko apprendre ba jeune garçon na biso mutu nyonso kaka o aza ko apprendre ozwi madesu na yo sokola yango kitoko otie mai avant ko sokola obandina na kopona madesu na yo pona kolongola mwa mabanga mike mike et puis moi ba madesu o eza déjà erata o se baby olongoli otie mupanzi et puis otie madesu na yo na mai osokola yango kitoko otie na nzungu na yo nde bomoni na tie awa. Alors totie madesu na biso na mai et puis tokati céleri et puis totie feuille et puis totie mwa mungwa muke et puis tokotia yango na moto. Oui bandeko balandi bo remarquer madesu na biso totie na moto après ofongoli moto na yo. Voilà, na olakisa bino awa moto na nga oyo eza ai oyo eza ya makasi na kotia moto na nga juste na katikati ndeti na 9 na tie moto na nga boye et puis totika yango etoka. Et bon remarquer na kati ya madesu na biso bandeko balandi ya katika pesa télévision tokati céleri totie feuille et puis totie mwa mungwa muke etoka ensemble po epesa yango vraiment goût oyo biso tozozela totika yango etoka. Après restez connecté pour la suite ya émission na biso. Oui bandeko balandi ya katika pesa télévision. Voilà tokofongola nzungu na biso po totala première étape na biso ya kotia madesu na biso na moto totikaki yango etoka tokomi na étape nini pona ba jeune o nyonso baza ko apprendre ko tokisa madesu to kolamba madesu. Voilà, bon remarquez bandeko balandi ke mai o ezalaki ya liboso pona madesu na biso ekiti ekomi presque mwa muke na suka mais tokolinga te tosilisa yango nyonso de peur ke ezikisa madesu na biso. Alors bino nyonso ba jeune fille na biso ba jeune garçon mutu nyonso aza ko apprendre po mususu ti lelo bayebaka te commerce kokoki kotokisa madesu ekoma na niveau ya kolemba to kwa kosala sauce. Alors restez connectés broza dessus te. Alors tango ekomi na étape a boye tokobakisa siko mai tozwi mai na biso tobakisi na nzungu na biso totika yango lisusu ekoka kotoka parce que tant totiaki bongo ya liboso étape ya liboso elembisaki madesu na biso te. Alors tokobakisa lisusu mai tokotika yango lisusu etoka jusqu'à ce que kolemba soki mai oyo totia mibale elembi te ekiti susu ti na se ndenge ya liboso euti kokita tokozala oblige kobakisa kaka mai. Voilà, restez connectés
bokozala vraiment dessus te totala na suka madesu na biso epesa biso résultat nini. Voilà nga nalinga kolamba mingi madesu oyo eza ya brown, nalinga yango très bien pour na santé. Voilà, yo pe olingi kolamba madesu ezala ya pembe, ezala ya vert, ezala ya couleur nini, oza na yo libre ya kosala yango. Mais ngai vraiment bo remarquer que nalinga kosala mingi madesu oyo. Voilà, ça c'est moi. Ce que olingi ya pembe, olingi couleur nini, ezo dépendre na yo, okoki toujours kosala ndenge olingi kosala. Mais procédure ya madesu nyonso ekenda kaka ndenge moko, quelle que soit couleur oko utiliser. Voilà, bozala na connecté, to tiki yango lisusu na moto, ezo continuer toujours kotoka jusqu'à ce que to koma na résultat oyo ko permettre biso to kwa kosala sauce ya madesu na biso. Pona oyo mutokoti mba liboso na chaîne na biso, s'il vous plaît, vous pouvez s'abonner à la chaîne Nabiso massivement, vous partager ma vidéo Nabiso, vous liker ma vidéo Nabiso, bah commentaire Nabino paye comme ça la bien, ouais les participation Nabino pour na maman katika pesa traiteur à kokape kokende liboso. Yo oyo sepe na vidéo Nabiso ko garder pour na yo mon côté, partager yango. Voilà bande ko balandi to kota la sikoyo. Troisième étape, après avoir deuxième étape au Tchamaï Nabiso, total la résultat, il y a ma madesu Nabiso, waouh! Voilà, nataki ma liboso, nataki ma mi balé, et puis ma madesu Nabiso elembi. Et voilà, beaucoup remarqué na mesa Nabiso. Voilà, toza na tomate sauce, toza na huile de palme, toza na tomate. Il y a pâte, toza na tomate, il y a sauce, toza na tomate, il y a pâte, toza na ail, toza na matungulu. Et voilà, tu retiens les sous ndembi, toza pe ndembi na biso, tu rokanga ngona ndembi. Oh là là, ba koko ba hier. Oh là là, moi makile le koma. Voilà, mes cocos sont là. Oh là là. Ok, can you say hi? Hi. Say hi. Hi. Jessica, say hi. Voilà. Bauti okomara siko, bauti classe. Oui, voilà, bande ko balandi. Vous remarquez que toza na ba assaisonnement na biso. Likolo ya mesa na biso. Awa toza na bouillon, toza na paprika, toza na muscade mukie, et puis toza na black pepper. En tout cas, ça a très bien pour nos légumes. Dès dans le bas toujours. Toza na ndembi. Toza na tomate na biso à pâte. Et puis toza na ail na biso. Toza na tomate sauce. Et voilà. Alors, bah, saisonnement oignon, bah, saisonnement plutôt toche awa. Et ça pour na nini. Tozo mélanger en gros. Yango de toza la sauce. Oyo ko permettre biso to lamba vraiment madesu na biso. Na ndenge esengeli. Et voilà, nde na isa ibino. Toko tia sikoyo mafuta mbila na biso. Toko lamba madesu na biso na mafuta ya mbila. Soki po lingi kolamba mafuta mbila te. Okoki pe kolamba yango na huile végétale ou bien huile d'olive. Ezo dépendre na yo moko, voilà. Totie mafuta mbila na biso na moto, totika ngo échauffer en attendant poto koka kosala ba mélange ya ba sauce na biso. Bolimbisi bana bazaki te ba ye mo makelele muke na mo vidéo nanga. Alors bo supporter to ke na rande wana parce que ndakwa bana. Voilà. Donc totika huile na biso échauffer, tokolamba ngo na mafuta mbila. Na préféré madesu nanga na lamba yango na mafuta ya mbila, surtout madesu o ezali brown, donc o a chocolat boye. Voilà, et puis tout le monde a que mai nyonso na madesu na biso ekiti. Alors lokola mai ekiti na madesu na biso boye, voilà, bande ko balandi ya katika pesa télévision pour na baba na biso o baza ko apprendre, toza na besoin ya kotia mai mukie na kati ya madesu na biso po et permettre biso to koka kosala sauce moko. Voilà, totie mai moko ya mukie
likolo ya madesu na biso oyo esi elembi totiki mafuta na biso ya mbila échauffé toza na posa mafuta voilà bandeko balandi totie siko matungu na biso tokotika matungu na biso ebela na mafuta na biso eza vraiment facile olingi kolamba na huile végétale eza mabe te olingi kolamba na mafuta mbila eza mabe te alors sauce na nga nasali yango na mafuta mbila madesu na mafuta mbila tellement tolinga yango tolia yango boye soki olambi boyoki mpenza goût ya Congo soki olambi boyoki mpenza goût ya République démocratique du Congo kitoko vraiment. Voilà, pendant que matungu na biso ezokalingama tokotia excuse me guys, hey guys, please okay, be quiet please guys, okay guys, sorry nautoloba bapecho bae eza likambo. Voilà bandeko balandi ndenge matungu na biso ezolemba kitoko boye déjà sola kolia ebandi opusana déjà bolandanga vraiment avec beaucoup d'attention bokozala déçu te bozala vraiment wana mpona kolanda mama katika pesa ndenge azoexplike na video na ye. Voilà tokobanda kotia na tomate na biso tobandi na tomate na biso ya sauce ya oyo ezali concentré et puis après oyo moto makasi vraiment te. Après avoir kotia tomate na biso oyo eza ya pâte tobandi komélange yango na kati ya mafuta na biso jusqu'à ce que tomate na biso ekobela. Et après ça tokotia sikoyo tomate ya sauce. Voilà bolandanga bien totie tomate na biso ya sauce tokobelisa yango kitoko. Pourquoi est-ce que totie batomate na biso mibale? Mpona bato mosusu balambaka na tomate moko azwika tomate na ye moko ya boite eza ya pate ya pate atie. Alors tomate oyo ezali ya sauce eza tomate oyo ezali eza tomate fraîche basali yango tomate ya sauce ndenge eza wana. Alors nalingi sauce na ngai ezala vraiment bien nde naozelela, ce qui fait que na mélanger les deux tomates wana mpona azwa résultat oyo naozela. Et après avoir kosala tous les deux mélanges ya tomate nazwi tomate ya sauce boîte moko et puis tomate oyo ya pâte nazwi yango katikati nazwi ya mobimba te parce que so natie nyonso na obebisa biloko na nga. Alors après avoir kotia yango na otia sikoyo ai na nga na ndembi na ngai. Voilà bandeko nauti kotia sikoyo ai oyo na ezalaki rampe pembeni oyo torapaki yango totie na kati ya sauce na biso et puis totiki yango sauce na biso vraiment ebeli kitoko. Sauce ya madesu na biso ebeli vraiment bien. Tokosukisa yango wana te toye kobakisa sikoyo par paprika oyo ezali poivron rouge naye kotia muscade naye kotia bouillon naye kotia poivron blanc. Voilà naye kotia yango na sauce na biso toujours ndenge eza na moto na mélange yango vraiment kitoko nde bozomona wana. Oyo ezali sauce ya madesu na biso tozosala, c'est très bon. Na mwa ai wana ndenge totie mwa ebele wana ekoyokana na goût ya ai vraiment oh là là. Après avoir kobela boye na moto totika yango bongo te tobakisa mwa mai mokie. Voilà po etoka lisusu kitoko. Après toko mélanger yango na kati ya madesu na biso. Je vous dis ezalaka tellement lengi madesu oyo nayebisi bino goût ya République démocratique du Congo.
ozo lia madesu ozo ba mama bakisa kaka bakisa madesu oyo tous les jours ndeti nga boye bana na ngai nyonso baliaka madesu soki mokolo na olambi madesu te otie bango biloko mosusu batuni madesu eza wapi donc nazo oblige olamba madesu tous les jours voilà na diminaki moto na basamo moto na nga etoka mwa moke après na olongola yango oui na au début ya video na biso na lakisaki bino ndenge natiaki madesu na biso na moto natiaki mwa mungwa moke alors lokwa nasali sauce na ngai ya tomate oyo tokomélanger na kati ya madesu na biso. Alors avant natia mungwa il faut na s'assurer vraiment que mungwa oyo na salelaki mpona madesu na bouillon na biso totie eza vraiment ya kokoka nakoki kobakisa mungwa bongo te. Alors bandeko balandi botaka sauce ya madesu ndenge sauce na biso epesi déjà vraiment kitoko epesi vraiment kitoko tant to mélanger yango na madesu na biso oyo esi elembi ekopesa biso résultat moko ezali positif. Voilà, restez connectés. Oui, donc naza koloba totika madesu na biso ekita mwa moke mai po ekoma vraiment sauce ndenge tozozela résultat tozala yango besoin. Madesu moko kitoko, madesu moko bien ndenge ezolamba maboye vraiment ya banorme nyonso boza déçu te bao bazalaka na découragement. Oh madesu biloko ya Amérique biloko ya poto nani ayebisi bino ezala na goût te mpona bao nyonso basabone na chaîne na biso te bokende na lombango nyonso kosabone parce que awa epa mama katika pesa on apprend tous les jours et puis tozanga ba vidéo te tous les jours tozotiela bino moins vidéo moko chaque jour tozotiela bino vidéo. Alors ozanga mposa koyeba recette moko songolo bokoki toujours mpe kokomela biso mpona toyeba baposa na bino à part ba oyo biso moko tobongiseli bino bokoki kokomela biso recette ni boza na besoin tosalela bino et puis tozali wana mpona koapprendre bino et puis tolakisa bino baya biso. Voilà, restez connectés tozela mwa moke mai na biso madesu ekita mpona présentation na biso. Alors tomeki mungwa na biso tomoni ke résultat epesi biso eza vraiment kitoko positif eza vraiment na bagoût nyonso ekoki elengeleki tellement. Alors tozozela présentation mpo toprésente bino. Voilà bandeko balandi ya katika pesa télévision tokotala madesu na biso ekomi na étape nini totiaki yango baassaisonnement tomélangeaki yango oyo nyonso tobongisaki epuis tokotala nzungu na biso ya madesu. Wow, voilà nde nabaki bosenkete te mafuta totiaki ekose mélanger na biloko na biso bien epuis ekopesa biso résultat moko songolo. Voilà, tozotika yango lisusu etoka mwa moke. Voilà, epesa sauce na biso ezonga mwa kilo moke après tokolongola yango. Restez connectés pour la suite ya vidéo na biso. Voilà, madesu oyo eza na goût ya madesu balambi na République démocratique du Congo. Ebele balobaki biloko poto ezala nango goût madesu poto ezala goût biloko yango ezalaka bongo bongo nani ayebisi bino ke biloko ya poto ezala goût to madesu ezalaka goût lokola madesu ya Congo. Alors bino nyonso bozala ba inquiétude bomeka na kolamba madesu na bino façon na lambeli madesu na nga boye bo se retrouver et puis bozala dessus te. Voilà, pendant que tozobongisa pe makambo mosusu tokozipa nzungu na biso et puis tokomeka sauce na biso soki mungwa na biso ekoki soki ekoki tokozala lisusu na besoin ya. Voilà, donc yango bien. Alors naomeka biloko na nga voilà, donc yango vraiment ça va. Donc yango vraiment ça va.
Alors, non, changer l'outil pour saler l'outil. Voilà. Voilà, résultat à ma dessunabiso. Eza tellement kitoko. Voilà. Toti quand on toka sous mon pied. Après, tokolongolango. Ibandeko balandi tota asikoyo. Résultat à suka. Il y a recette na biso. Wow. Bon, remarquez que sauce na biso et kangami. Bon, les sauces est toka. Et kangami, cela veut dire que ma dessus na biso ça nini et belly. Ma dessus na biso est belly. Voilà, ma dessus na biso est belly kitoko. Et puis toko l'axabino résultat il y a suka, il y a ma dessus na biso. Pour na ba oyo ba s'abonner nante to kanga recho na biso to kangi bo kende na s'abonner na lombango nyonso bozala dessus te. Voilà, na tiens on a la bonne moko après na sopi po na za po sa nzungu na ngebe bate. Voilà, to komi na suka ya émission na biso. Ma desu na biso e beli vraiment ndenge to bande ko linga. Et puis to ko présenter ma desu na biso. Ouf. Voilà. Ma desu na biso yango yo to tient na 5. Ma desu na biso e beli kitoko. Donc, vous remarquez, sauce nango e kangami te ke kangami makasi. Voilà. Ma desu na biso e beli kitoko. Et puis ma desu na biso eza goût. Non seulement kobela boyeme, ma desu na biso eza tellement lengi. Okoli yango na mapa, okoli yango na loso, okoli yango na kwanga. Eza vraiment facile. Ce que vous l'indiquez explication lentement, sûrement. Alors, tout le monde a fait. Voilà. Lentement, sûrement. Et puis, vous allez dessus. Voilà, ma desu ne beli kitoko. Ma desu na biso eza vraiment elengi. Yo oyoza na posa wa apprendre comment est-ce que ça ma desu na yo. Voilà, résultat ma desu na biso pesi biso eza goût. Ce qu'on lui oh ma desu quand ça ba utai Congo. Ba question mingi ezalaka bongo ya ka bongo. Mama kati ma desu no lamba wane uta Congo. Uti Congo te, ma desu ka poto a ya Amérique, mais oyo kapia ma desu elengi na kolia okobaye yango te. Voilà. Pona ba ono so balinga ko apprendre tozana pona ko apprendre bino résultat na biso ya ma desu epesi biso na suka yango yo. Alors bon meka yango pe pa na bino bo sala exactement de na sali bokozala dessus te résultat na bino kozala positif. Je vous aime tous dans mon cœur. Restez connectés pour na vidéo yambala ya sima. Bisous bisous. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi ya kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.